maloba et dit de l'image film ou continue kaka frapper bango la film et dit de l'image et là on senga yo chicoter bango et dit de l'image Maja Sango ya Congo et dit de Maja et dit de image et dit de image et dit de image et dit de image et dit de image. Mon Paris Space, y'a Patrick Marois Vendi. Mon Paris Space, y'a Marois Vendi. Bonjour, Bissadini. Hi baby, I kufi baby grave. C'est chaud. Et là, Oinda, Oumela, Soko Yen agence hôtel, veut dire Oumela T, Global Express, c'est Patrick Malouavengi, Vril Léon numéro 25, baby agence ya grave, agence à Mounene, Oyo, Tozo Tinda, Bakoli na biso na Kinshasa, Bakoli na biso na Angola, Bakoli na biso na Brazza, Bakoli le comme à Kitoko, il faut les canards, Vril Léon numéro 25, et puis Patrick Malouavengi, Balobi Global Express, Souka l'agence, agence au Soro Yete veut dire au Oumelate, pour la carte agence Oyo, faisant la service ébélé, routine dans la carton, routine dans Bilamba, et puis Tozali na service Moko Futimbongo, Moutaza na Kishasa au traitement, au Futimbongo, Moutakufi na Kishasa Bakokundaye, Kitoko, chez Patrick Malouavengi, Balobi, service Kitoko, Soro Ngo Oumela, Foya na Léon numéro 25, na Global Express, chez Patrick Malouavengi, Souka l'agence, Maman Paris, Bana Bella, Bafoué Biso, Loga Kitoko, Mango Youmela, Hatina Blo, on est Karahawa, Pobilo, on est comme Kitoko, Kawakin, pour moi, on va carton, et Kendaka Awa, Babi Yanda, Moutinandam, Mango Yandam, Batinandam, Nam Soué na Kishasa, alors pour qu'il Kitoko, Boya l'agence Nabiso, na Global Express, chez Patrick Malouavengi, Léon numéro 25. Bala potence à boy, besoin d'un thé yangoyo, bah même bien la carte Château Rouge, et ainsi qu'au Bungate, Léon numéro 25. Oumela. Mami. Na bayebalandi biso na mukola lelo pona ena ya papa, olobi nini? Na pesika merci na batnyo so baye. Na linga kina sala mesa po banda makambo ko ya kina na sangani na sangisi na batnyo soto ate na mona bango pe ba monanga peut-être bazako kanisa na makambo ezo leka kenanga kina mona batapoto te non nazaki kokora ko mona bango te nazaki kokora ko mona bango te eza te ke po na ndenga mabe nazaki ko mona bango te po na pasi soko na moni bango ba souvenir eleki mingi o to partageaki na bango nga to passer vie mingi na papa to bokoli ba na biso awa bakoli awa to ji bakoko awa bato oyo basungaki ye po na carrière na international e fanda awa na poto donc na benga bango bakolo histoire donc na lingaki na mona na sangisa bakolo histoire nyonso to za na bango esika moko mais na on pesi bango sango te ndenge papa yaki kozwanga na poto ndenge akota hôpital ndenge tozongaki na ndenge makambo ekoyaki mais na koorganiser tokofanda esika moko na pesa bango sango ndenge balobaka likambo ekoyaki nano pesi biso sango te donc na pesi ka merci na présence ya bato nyonso to bayelelo. Merci mami, courage toujours de soutenir Nasuka. Bon, Kitata. Namono na calendrier papa. Bino boa bato bo bundi na papa depuis papa. Vous avez belé la moine pena lelo la musique sangani awa. Alors, pona ena papa. Olobanini mami pe azawa na otala yo. Olobanini. Vraiment na minga olobate to tikala ka banetike vraiment. Na sebreka nene to mona ni biso de tour bon. Tikala ka banetike. Ndega balobaka papa mbaye mo alobaki. Vraiment pona ena papa. Mami ya manzo na zawa na pe ayele lo sangala biso longo. Olobanini. D'abord
D'abord, merci beaucoup de Pessinga Maloba. Je m'appelle Chora Matabanko Angangu. Comme on peut dire, comme tu appelles ça Gango. Idéologie wana. Yazaïko Sangisa. Abotamaki pour Sangisa. Donc, balongo le bisoye, mais musicien coup fagaté. Nenga Balobaga. Naïko remplacer grand frère Nanga. Ma voix la Somo. En Belgique. À Benga Ginga le Bikende. Pour représenter Nga. Naïe. Pour représenter Yananga. Dans un essai, on a moni Ari Papa qui tata, Ege, Koko Waya, tout le monde qui folie, Mbenza, donc on a sepelé et puis la moni maman Amazon, il y a mon anga mon amouké, ni de chocolat. La pessimiste en tout cas, le coup mon anza mais pas yakei, Bayambina Baboto. À quoi ça? Au moni mamit, il va dire dans un endroit qui toque pour la mamie sepela. En tout cas, na ebité ndenge na koloba naza na Élysée mwana nduelo baninga na biso poto akala toyawa tomoni rosa tofandi awa biso pele tomoni ye toyebi ke pase yali me esali biso présence na ye banda tozwaki makambo tomoni ye lelo donc lelo esali biso événement moko monene donc nde tomoni te toana oyo tokoloba te balarme eza na biso na misu me topesi nyonso na maboko ya nzambe omoni Élysée te masa na nga mwana Saint Denis Élysée mwana poto kala tokutani biso to Marie Muluba ye oyo Rose aza wana en tout cas plaisir à grave napesi Élysée asoloba présence à Marie-Rose Tosepeli trop vraiment Papa Wemba attaqué mais tant que tous au monde à Marie-Rose en tout cas tous au sepela nzamba pese makasi tango nyonso azalaka abosana bana ete abosana bafani na bangote abosana ninte nzamba pese ka makasi nzamba pambola e tala uti na 8000 km tiko koma na e abwe soki nzambe te akoye kokoma te mena bolingo na e penza lobi kende te na kelepe ko sepelisa ba oya poto yango na yaki to pamboli e lisusu bisu bisu le grand boulot koto omoni mami za pembe na yo lobane nini pona ena papa vraiment ezali émotion trop et sali ba 1 an vraiment assis à kota biso na motema tokobosana ye te on ne l'oubliera jamais dans notre vie à côté de maman ya Rosa et on pensera toujours à lui Papa Wemba l'enkuru kuru yaka kaka merci. Un petit peu de sourire quand même, maman. Un petit peu de sourire, maman. C'est la fête, hein. Un peu de sourire, maman. On a besoin. On a besoin de votre sourire. Toza awa na Madeleine mais Cécilie toye apona kozwa mwa cocktail toza Jean Muzenga en direct à Bruxelles batu partout baye pona honorer papa talakaka balobi ke oyo ayete azate eza bongo ta ndenge ezali donc toza na Jumboma donc femme complète à Paris Paris, donc international. Donc je veux dire que vrai international quoi. Kanga makambu mais toya wa pour papa Wemba toya wa nakata Madeleine après messe to donc moi cocktail quand ezalaka to préparer soir pour que les soirée honorer quand mémoire à papa. Je voudrais remercier tous les
je voudrais remercier tous les gens qui aiment papa, qui ont admiré papa. Et on se rend compte que papa était quelqu'un de très très grand, qui ne pensait pas qu'à lui, qui pensait à tout le monde, pas qu'au Congo, à tout le monde. Et nous, ses enfants et ses petits-enfants, et notre maman et tous les gens qui l'aiment sont tous fiers de lui. Voilà, merci beaucoup. Bonjour Bachar, merci toutes les personnes qui nous ont assistés aujourd'hui, la famille, les amis, tout le staff et tous les fans. Merci et que Dieu vous bénisse. À bientôt. Merci, c'est très bien. Pendant Sango ya Congo et dit nos images. Donc voilà, donc l'équipe qui toko journal Hello. Ouais, journal Hello vraiment pour une année à papa et l'équipe trop bien. On s'est retrouvés en famille, donc Ngamoro et yo, Bomoning en personne, voilà quoi. Moi c'est Nabino, top modèle. Todo Ndwakara. Merci. Yadjou. Papa Nabiso Lilo Béali. Pour un papa. Qui a tola pour les monsieur bingate mais dans le bino ya pacha miga tola biso tout ça li album et belé ba voyage à Poto donc ba jeune en vogue ba évolution intelligence depuis déjà ba 86 n'a vu beaucoup. Toi ba toi yambo ba bandara n'a vu beaucoup après venir à cause. Donc histoire eza bongo. Bon eza toujours temps à passer hein tant to ya sous une année déjà vu à Kenda. Mais bon biso ba petit na etozali. Donc voilà. Que son âme continue de reposer en paix. Je m'appelle le Sache Seke, le nationaliste. Donc, nous remercions Karavie na grandeur à la Kisibiso de sa mort. En tout cas, nous n'avons pas grand chose à ajouter que Oyo, Moninga Pacha, a passé déjà nyonso. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Henri Wolf, Elmer Nzambe, Balobi, Ena Papa Lobinini. À tout seigneur, tout honneur. À tout seigneur, tout honneur. Et à plus grand chose à dire. Pendant ce temps, Congo, il y a Moubi, un papa Lobinini, un papa. Bato balandi bino ebele, hein. Lobinini. Balandi biso te tozarana bango. Balandi biso te tozarana bango. Biso na Molokai tozwa cours ya kozala sympa, kozala poli, kozala gentil. Jamais musicien ya papa et ma finga musicien mususu. Donc on a ba valeur batike libiso. Papa m'a koufi mais a kumbinga na Japon. Oh mon lango ya miracle. Papa m'a koufi mais a kumbinga na Japon. Papa m'a mati singa sous avion na kesu Japon. Na rozonga le sous Japon. Na kesa ba clip kuna. Voilà. Donc grand prêtre a otika la raka et que viva Papa Wemba. Na Molokai c'est na katsa Molokai. Merci baleki ya Rosa. Tolandi, toyoko la messe to sepeli ya mingi. Merci pour la parole minga lo bezate. Binini pour un papa. Pour un papa et l'équipe très kitoko toza na présence ya Mamie Amazon Marie Rose ayaki banda mercredi. Ye motasenga ki messe oyo pona biso nyoso ba staff ya Viva la Musica na bana Paris na ba proche yangwana touti ko célébrer messe sikoyo ndenge tozali awa tozo grignoter mo eloko moko moke to kabola mo verre moko moke sima na pokwa concert ko beta Viva la Musica ko beta na Pantin na sima bureau ya Papa Wemba biso tokozala kuna ti tongo en tout cas l'équipe mingi to sepeli mingi. Merci mingi. Fernande Mamil aussi à moi liloba ata moko ka mukeka ka mama. Lelo to yesu suta lelo to saki mesa liboso o ya mibale. Bon, mami aye ça va hein? Mais c'est Siri to komo kende. To lia malo komo muke. C'est bon. Là ya kwa na va fikote. Pesa le kala. Nalobi que Napesi Mbote na Ogi Banga, le fidèle serviteur de Papa Wemba. Jusqu'à la mort.
Yakutumba, il est là au Kimbanga, au bureau politique, secrétaire Vive la musique. Au bureau politique, il est là au Kimbanga. Voilà, on se retrouve. Tu vois comment on est beau, nous les enfants. Et comment la famille est et comment la fille est unie. La famille est réunie. Tu t'imagines? Toujours ensemble. Et qu'est-ce que vous dites là? Donc Chungu est content. Vous dites quoi alors? Chungu est content. Après papa, on va frapper fort. Et la musique est éternelle. Nainga la pesa mbote na bato nyonso to en église à Madeleine. Jacques merci pour notre beaucoup. Bino mon boye fula ngenge. Formateur des idoles quoi. Donc talaka nga ML. Biso moko bana matunge quoi. Donc c'est tout quoi. Je m'appelle Marie-Claire Lukika Miezi, la petite sœur à papa. Toye merci à une année à papa. N'a pas si batunyo surtout remerciement. N'a pas si mbote na mami lela ndeko na biso ya Muyomba. N'a pas si Henri Wanya mbote mingi na Kinshasa. Lukika Chetou nan Marisha Mani ana mwa Kasongo. Na remercie batunyo surtout 100% star Mangogoto. Que ton âme se repose en paix. Biso ezanzela biso sur papa tokoya merci ciao. Pasteur Richard Kiangata oyo azaki na papa depuis pona balandi biso mko lelo lobi nini Maman Rosa na musala on a été na pese ba gros bisous donc oui ça bolingo balingaka muto so aza vivant ata sora kufi sora marquant on a vivre la sa bolingo yango moni ba l'occasion surtout à papa Wemba bisous vous êtes toujours présent parce que ça mutu moko a passer la ville à biso donc on tika été quoi yango moni présence à biso toyé to honorer mémoire na mère Amazon na avec sur la Madeleine avec toute ta famille et ça la restaurant comment la bande de sobo nzamba pa mola bino merci esengwa mingi nde tokutani biso nyonso awa tolingana alerte toza vivant so mutakufi nde bayebaka baetu na yo kwa ngai aza vie na nga tovandana ne na Tremblay toa quartier moko tovandana na Tremblay en France nakutana na ye mpona Aridjana mutakutanisa ngai na ye na Kin première fois navandana na papa Wemba na Élysée tovandana na bango table moko dernièrement année passée tokutana na bango na Kin napesi bino merci mingi na ndenge bato nyonso bali awa anniversaire oyo esangisi biso ndenge sango awuti koloba tozala bolingo toyokana bokula eza kosangisa bato mingi biso moto tolingi division toyoka liloba sango alobi lelo mpo na ngai anniversaire oyo ya papa Wemba epesi ngai makasi epesi ngai nko bolingo nasenga bino merci minga yango na kotika mama mazone femme na biso avanda en paix tolingi la paix contre la famille oyo tolingi kimia mais tozala ntango koloba mingi merci na bino mama ani moi le lobe ali mpona un papa vraiment j'ai pas grand chose à dire c'était juste toyei kopesa moi action de grâce na Nzambe mpona une année à papa et là on était là pour soutenir notre sœur maman Amazon bon voilà quoi mpona un an ya papa vraiment esali o ndenge nini ezaka basouvenir ya pasi moto bomeseneki na ye komona ye kotika bino kaka bongo eya pasi mais liloba na Nzambe ezoloba ke to rendre gloire na Nzambe na circonstance nyonso malgré ya pasi ekomeli biso mais biso tokumisi kaka Nzambe topesi ye merci mpo ye nde apesaka mpe ye moto akamataka toye kocélébrer awa vraiment merci moko mpona ami oyo tovivre na ye awa banda bomwana tokoli na ye ti tokomi na ere oyo vraiment eza esengo mingi na bato ndenge batondi awa vraiment eza moment moko ya plaisir malgré disparition il y a un bon ami un grand artiste congolais mais voilà c'est ça va la vie ainsi va la vie donc mingi kuta koloba ezali te donc omoni kaka ndenge bato batondi awa eza na esengo mingi voilà merci beaucoup.